Bienvenue dans Gospel Actu, votre émission de l'actualité musicale que vous avez l'habitude de suivre, présentée par moi, le tonton national, tonton Espérant Kassongo, Mwana Maïle. Vous nous suivez partout dans le monde entier. Vous êtes à Paris, vous êtes à Bruxelles, Londres, Suisse, Montréal, partout où vous nous captez. Que Dieu vous fasse énormément du bien parce que vous aimez cette émission. Vous nous suivez à Brazzaville, vous êtes à Mukondo, vous êtes à Potopoto, vous êtes à Talangaï. Que Dieu vous bénisse énormément. Vous nous suivez dans nos différentes chaînes de télévision partenaires. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime énormément. Alors, comme nous sommes habitués dans cette émission, nous recevons pour vous les servantes et serviteurs de Dieu qui défilent sur notre plateau afin de nous parler de la part du Seigneur et nous parler de leur programme, de tout ce qu'ils préparent pour ensemble les enfants de Dieu pour célébrer les Seigneurs, car la Bible dit qu'il est doux et agréable de frères et sœurs de demeurer ensemble. Mais avant tout, on va dire gloire à Dieu à travers cette très belle chanson que nous propose Jacques Kanangila. Le temps de revenir et de recevoir notre invité. On y va. Zambe malamu, Zambe malamu, Zambe malamu, malamu, malamu. Zambe malamu, Zambe malamu, Zambe malamu, malamu, malamu. Zambe, Zambo yo, no 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 no. Zambe malamu mingo, Zambe, Zambe malamu, Natali bomo inanga, Natali libota nanga, nalobi oza malamu, malamu. Nazalaka zoka ya kokufa ngaye, zoka tikala envelope ya pamba, kolo se kusanga ye, oza malamu. Malamu Zambe, Zambe nanga, Zambe malamu, Zambe malamu, Zambe malamu. Merci beaucoup à Jacques Kanangila qui réalise cette émission. Alors, le lot, il y a Mimoko, il y a Mimoko Canabiso. Elle s'appelle Florent Kilo. Nous l'appelons Nikos. Je crois l'autre fois, je l'avais posé cette question par rapport à comment Nikos soit là, après ça, on a d'explications. Bon, je crois que si j'aurai l'occasion, pour aujourd'hui, je vais encore poser la question en question. Papa Nikos Boni. Qui m'aide? Santé, ça va. Santé, on a retourné à terre. On a senti que santé, ça va. Oui, ça va. Boni, Moussala Nzambe, ça fait très longtemps. Je crois qu'il y a Mbakayo et à Souka avant concert à terrain Bondo. Des Souka plein tout ça qui n'ont yangwana. Mais au-delà de ça, d'abord, Moussala Nzambe, qui est nengenini. Oui, avant tout, nous avons Nzambe merci pour l'angolou naïe. Nazopesa merci na bandeko nyonso to balandaka biso famille Nikos nyonso tu oyo bamesana ko soutenir œuvre oyo musala nzambe zoki bien ko nzambe apesi mission apesi makoki tozo kende nango ndenge ya sengi to kende nango. Je l'ai rapidement Nikos wana ezaka kombo na yo privé te ezaka kombo batebele elle va gaulois pour Nikos eza nomo boy batu bamonaki par rapport ya misala oyo salama. OK. Ende batu babaki no eza victoire mo boy bon. Ndende ko mo bimé obino à partir de l'autre obenga yo Nikos. Donc Nikos c'est un grec. Oyo zo linga ko ba victoire. OK. De la révolution mo ndenge biso indépendance na biso ezalaki. Bango sko eza victoire na bango nde babenga ngo na kombo ya Nikos. Nde batu bamonaki te conseil moi la betara na bumbu pasteur moi talinga obino yoza l'homme de la foule. OK. Ndabinanga partir de l'eau to bengo na kombo ya Nikos. On dit mais on peut mbamo. Les autres va déjà victoire alors et tikalite.
Voilà, il vient de le dire, il a expliqué. Nikos fait dire quoi, mais moi rapidement, concert, il y a terrain à Bondo, il y a avant que Jacques a illustré un peu extrait, il y a un concert à terrain à Bondo. Le concert à terrain à Bondo, il est bien vraiment, parce que tu prépares qu'on peut bien, physiquement, spirituellement, financièrement, il est vraiment bien. Après, il y a des Zalaki, Bandego Balinga Musala Yanzambe, Zalaki, le il y a notable Nabiso Yangiringiri. Papa Edi Yeli, Babenga Ngati na bureau na Kei, Basutenaki Musala, Tozana Papa Nabiso Eric Konde, Yepe Asutenaki Biso, Tozana Bandeko Ebele, Nazana frère Nangai, journaliste Stani Boujakira, Yepe Asutenaki Ngai. Donc bato ebele vraiment basutenaki musala oyo ba mama Shabani bazalaki wana donc bandeko ebele et pesaki force réussite ezalaki vraiment à 100% total donc nzamba salaki akokaki kosala ba miracle monanaki donc tokumisa eka nzambe ti lelo vraiment tozala fier ya concert wana le cas vraiment bien réussite totale. Alors depuis au petit terrain à concert à terrain à Bondo. Moi, tant pensa, il est kébélé. Mais nous, tout le monde a banni quand même que avant d'abord le concert, tout le monde a banni la promotion à musique Nabango. Au-delà de la musique Nabango, même quand il y a des productions, il continue quand même la promotion sur le terrain pour que Batou va découvrir l'œuvre et artiste. Mais c'est comme si frère Nico Saloba il est pour la promotion à Betango Kara. Je ne sais pas est-ce que les gens doivent venir seulement apprendre ça. Dans le concert, pourquoi tu peux ça? Mélomane, la musique, nzélate, to chanter comme ils disent. Les autres, balandapé, promotion, il y a l'album normal parce que jusque là, tu as évité aux gens à combien d'albums, ou on a combien de chansons, pour eux, à concert. Pourquoi aux autres privés, mélomane, musique, na promotion proprement dite? Non, Ezoya, album Ezali. Maintenant, nous bimite, bientôt album ebima. Bon, nalingi na sala eloko moko ya bien. Nalingi te na beta musique le roi bandeko to bet to ma mona lelo, mutableki na télé après 1 mois à Bungi, aleki na télé après 2 mois à oyo kanali soute do. Nalingi na zo préparer yango. Nalingi na sala yango vraiment na ba qualité o ezo senga ezala de façon que tango ko bima bandeko ba ko consommer yango bazwa yango bien. En même temps, tous dans le studio, tous aussi ça moi bah déchets au et tikalaki et tous l'andapé bah directif yanzambe ndengeni nazolo bah parce que tous ça la musala yanzambe. Donc rosa teka lokwa baninga ba bimisi a esalaki simbi to boyo po bima. Non. Tous l'andapé bah directif yanzambe. En même temps, tous bonga mape lokola batu. Mais en tout cas bandeko bozala décider bozwa mambo ya bien. Bozo banzembo eko édifier peuple mobimba tolingi tango ezo bima etikala ba chef ndenge ya ba papa de Ningonde etikala ndenge ba ya matu etikala ndenge ya ba mama Shabani etikala et surtout que naza pembeni ya mama Shabani donc moi ba coaching wana izo ko idinga pardon de façon que musala ekende bien donc ba ça la vraiment kimia mais concert ezaki juste batu ba mesana déjà na oyo yo zo sala ba yeba yango et naza fier na bato balandanga vraiment na se sentir à l'aise donc soki na komi esika mobwe ata na kutani na dadi na biso Moïse Mbi na fier ya robeta banzembo langa parce que na yebi bato balandanga et bazana fier bazara fier ya koyoka ndeko na banga zoyemba banze ba composition oyo nzamba tiena munoko na ye ya malamu to yango moni na ngaka na betaka ba concert mingi ba mesanaka tant to kokende surtout que na 2025 tozana bango na showbiz donc yango moni na lingaka mingi ba mesanaka déjà da showbiz na 2025 oui et vous allez accompagner déjà album déjà na fin décembre déjà album Erobima et puis 2025 pour préparer showbiz pour la bande de cognos surtout oyo to mesana ko partager joie na biso ensemble donc bozongeli ba showbiz pour na moni guerre à stade on resili ndre mutu musuta o chazolo suswa ke na stade te togoya na moni ke ba stade isili non na 2026 na beta 20 mai hein 2026 na beta 20 mai
bio roboma batu te pour romoliaka batu te tolia ça concert à stade bota fini moins 4 mois sans personne. Bon, nous osons croire que ça là idée note. Alors mais pourquoi pas penser quand même avant tout bête vraiment sur l'activité aux anango mais pourquoi pas penser quand même à moi single il y a une chanson peut-être tout bolinga maxi single peut-être il y a 2 ou 3 chansons et pour permettre quand même bananzambe ba accompagner yo bien jusqu'à ce que date il y a concert il y a où ils ont en mois d'octobre et vous allez pourquoi pas tout lingi aux zelaka se concentrer au betara concert bamako. En fait déjà na chaîne na YouTube il y a quelques morceaux déjà où il a déjà et moi babilo kezali mais sauf que na obimisa nzembo moko na eza na yembi yango na munoko mboka mais na sala yango na afrobeat. OK. Et donc na ngaki na valoriser munoko na biso mais na kena yango na niveau mo international na sens ni il y a eza na banzembo musu ya ba Nigeria bandeko na biso toyokaka ozoyoka munoko azoloba te mais mélodie wana kaka na charme oyo azobimisa wana et ezopesa elengi mo boye alors ngape na pensaki que non na valoriser munoko na nga ya mboka na yembi yango na munoko mboka mais na utiliser juste style ya afrobeat et na saki on peut na studio na biso na NNK Sono. OK. Tema na mesana au travailler na ingénieur Neva il y a le manager OP a soutenanga moi mingi de na lingaki na faire lango clip avant même concert si tout va bien déjà clip nango ko bima pour bande koto consommer yango to za nango pe na terrain na biso to beta na kimbango. Alors avant na senga na élément pas Jacques parce que faut pas découvrir peu mon sala na yo ba découvrir musique na yo mais n'enga na poser question moko qui m'est venu en tête aux membres effectifs ya AMCC. Oui. Bouti ko sala comité à Sika bobengani pasteur Patrice c'est pas grave asala qui peut être né à démission ancien kenaye teye moko muta démissionner bobengani teye moko muta démissionner Te mutabengani azate papa non papa Patrice aza papa na biso boulbo sali pression asali être démission nazalaki te to bengani ete mon frère informé ngate nazalaki non mais ngana zo informer parce que ngana non mais ngana sko na membre na kati ngape na kati kuna donc te yo sko za journaliste mais ngai na za na kati on discuter pour ngote bobengana te to bengani ete sali pression asali lettre c'est pas grave kendaki nayi bon merci tout sali comité boché Bouché Yanzali au président, suivi je crois de frère José Nzita. Papa Henri Papa, pasteur Nabando, monsieur Bouché comité. Alors, je me rappelle, parmi les missions assignées, il y a AMCC et Zali. Non seulement il fallait qu'on tombe studio pour les artistes gospel, les missions chrétiens du Congo, mais aussi qu'on promouvoir l'œuvre na bango et qu'on accompagne bango na promotion par rapport à Misala Barosala. Mais déjà, vous remarquez, moi je vis tes productions, j'ai suivi ce que tu as fait. Na Santarata graine a appris à AMCCT. Or, et aussi la partie à Moussala na bango pour que bah accompagner bien dans tout ce que vous faites. Alors, Moussala est-ce que Zali peut-être parce que Nikos Azali membre influenté à AMCC ou peut-être parce que binomo bozoye bana binote effectivement Moussala oyo AMCC fallait ça là parce que il a le devoir de vous accompagner par rapport à ce que vous faites comme travail. Bon à point où l'engina éclairci un peu bien bandeko oyo pendant la 4 AMCC te ba comprendre. De AMCC New Look Otozo Benga et bandi AMCC New Look et bandi après matanga ya l'ici. Bon tellement tout le monde qui organisation ya matanga ya l'ici et les cas qui bien et ndé tolobaki bon to reconduit même comité wana de façon que to kende na bango ba mema biso na transition et na minute tozana nous na moment depuis nga na bandi ba action nga c'est la première fois yango yo nazo sala action oyo tozana comité ya transition ya AMCC New Look. Bon, oh le kaka na bengi saka papa Patrice na kenda na bureau mais malheureusement zaki na déplacement mais atindaki quand même ingénieur Olivier Zola ayaka ko représenter et tout. Oyo tozana étape oyo na minute tozana en étape tozo senga ndeko nyonso to azana kati AMCC asomba carte de membre na ye. Soko sombi carte de membre na onde toza ko koyeba siko effectif na biso tozali.
tokoye bango à partir ya carte de membre eza déjà na bande comme susu nga moko pe naza na carte na sombaki déjà carte na ngai alors to solo laki déjà pe pour na mambo ya concert oyo et président na comité na ye babaki no AMCC kozala présent pour na ko soutenir ndeko na moko ya bango donc makambo eza nango bien en dehors de ça toza na 3 nzembo oyo déjà na kati ya AMCC déjà eza préparé pour na koyemba eza na nzembo moko eza ya mboka déjà ese kotaki déjà ese salamaki bakiare ese etiami déjà bientôt là babenga bandeko nyonso tu baya koyemba eza na nzembo moko eza ya tokosala ya adoration bandeko pe bakoyemba eza na nzembo moko tokosala ya louange o bandeko pe bakoyemba donc makambo eza vraiment ebele AMCC wana oyo ya biso ya new look en tout cas makambo eza bien Bino new look. Non. Ça parce que c'est ancien look. Kocha biso na polémique na papa Patrice. Le contraire il y a nouveau. Non, papa Patrice aza papa na biso. A soutenir biso pe mingi. Mais oyo jisera que notre benga yo new look parce que bande ko ebele moi ba jeune ebele pe ba koti. Par rapport à la vision oyo epesami ya mbala oyo. Toi ça la débat MCCT parce que tu veux le concert à Nikos. Mais rapidement. Pourquoi le grand nom, c'est ce que j'ai remarqué. Le grand nom mingi à gospel bazala na MCCT pour la ligne. Non bazali. Bazali. Le grand nom il y a musique non bazali. Netinani. Pasteur Moïse yaza na kati ya MCCT. Jamais ce que la kota. Yo betan sur la fan. Na ebisio pas. Mais non bien. Non zela na ebisio. Non zela na expliquer. Pasteur Moïse yaza déjà. Non. Adam musicien. Non, mais est-ce qu'on a ebisa? Est-ce que bien na concert à stade AMCC tozalaki? A invité qui vient na Patrice. Oh mais non Paul Balenza zalaki. Non mais qui peut y bureau ya qui non? C'est-à-dire AMCC. Oui, bureau zalaki. Na bureau ya mais déjà longolais parce que moi Simbi za membre AMCC na Tonio. Bon wana selon yo na boyi. Parce que Moïse na loba na biso te que non na za membre ya AMCC. Émission za na to discuter. Je suis le communicateur privé de Moïse Mbi. Il n'est pas membre de l'AMCC. Bon. Wana selon yo hein. Non, je t'informe. D'accord. Eh bien autant l'émission makati pas ta l'émission je te forme à AMCC. D'accord. Après ça même réponse on a que pour mettre la musique n'est bien et c'est matin dans la MCC. Non mais là c'est autre chose. Non naobi boye. Non zela na ebiso. On l'émission MCCT na tunio. Pourquoi les grands noms gospel balinga MCCT? Ne mutu na tout. Non bazali. Yo ke bana koma Moïse Mbi. Pasteur Mike aza na kadi. Jamais. Mais non bien tant wasalaki nini na yo monaki bureau ya MCC mobimba. Michel Bakenda dans la carte MCC. Azalakate. Oh mais non bien tant toyemba izela mais ana expliquer non. Tant toyemba nzembo ya hommage ya lycée. Yo monaki Michel Bakenda na carte. Toyemba hommage ya lycée. Mais aza déjà na carte ya ozala musicien tout musicien nyonso aza na carte ya Congo. Aza membre ya MCC. Ata sombi carte. Bakosomba opération carte bandi sikoyo. Bon. Nagi de BMC c'est un grand tour yo pour la sentir pena au côté na new look on a bien. Pas Patrice yo zaki l'ancienne look, ben on va salir nouveau look. Nous osons croire que ils feront de bonnes choses. Alors, Jacques Alangela, on va suivre cette belle musique de notre frère Flora. Quel le temps de revenir sur ce plateau et parler de cette grande activité qu'il prépare le 20 octobre. On y va. Na ver beneficia bola muna yo na banana yo utabo mwana ata mi pete bambonge ata banjala toko zanga yo tiki ngaite mokondi yo tiki ngaite da mama ve yo tiki ngaite yo tiki ngaite na yango mokondi fongo lolola oyamba basanjo nanga moto na umeli na kolelo fongo lolola yaya oyamba lo oyembo nanga moto na umeli na kolelo lelo nakomi moto nesengo Tire pinanga na bola muna yo bola mwango ekomi osopa na ye yo désactive ba déception yo so ya
nakomi mama mapasa yawe yala mabota esangani elingi etombola kombola yo yabalo yembo masa joli mpe maboko na biso Nakima wapi nakomwa miyoko naokokate tokima wapi toepa na yokolo etanga mawa otondisa motema na esengo Merci beaucoup du côté de la régie avec Jacques Kanangui. Là, vous venez suivre cette très belle chanson de notre frère. Nous l'appelons communément Nikos. Alors, Azapero s'est préparé. Maman Makambu et Bélé. Alors, Ndeko Nikos, vous en avez date Moussoussou à Mounene. Vous allez préparer. Tozongira à côté. Mais avant de mettre ma sola date, pour nous conseiller nous tout kindaka. Tout kindaka, bakota bumbu, tout kindaka, baselimbaou. Bon, non, bêta conseiller na bumbu. Mais ça parmi la vision nanga va conseiller nanga ya showbiz na obeta pe pour na bande ko nanga ya bumbu. En fait nga za mwana ya ngiringir. OK. Alors na lingaki avant na bima na ba commune mususu bande ko nanga ya ngiringir Kasavu bandal bisiko na nazo fréquenter mingi Kimbangu ba yebanga. Kimbangu eza quartier pe na vandaki na 2000 année 2000. Je fais plus de 5 ans na Kimbangu. Alors, na baki na olie na bandana kende njil, fona bandana na bande konanga. Commencer na Jérusalem. Donc monaki na betaki na ngiringi, bande ko na bunga na bango to bana ko mona na te bazongi singa ba ndeko na biso ye bayambaki nga bien vraiment. Et de même façon na Kimbangu pe bayambinga, tango na ye na yebisi bango nga na ndeko na bino to et tout ba o bayebinga. Babino ndeko na biso batenga maboko. Donc malembe bandeko na ngai ya njili na koya bandeko na ngai ya Lemba Matete Gombe tant que Gombe na biso nyonso tout okutana kuna. Mais na concert moko na obeta na njili na mois de mars année prochaine. Na ozana concert mo en plein air na njili. Et pour ça na mulimo en plein air trop ndeko. Mais naza na confiance ya bandeko balandanga. Donc babongaka na plein air. Non, ezaki non nzamba tielo mo katinanga na partager yango na. Nazo dépenser bambongo non. Tant on a ça on a dépensé bambongo mais je gagne rien. Nazo gagner juste que nzamba yebinde nini azo kitisa grâce na katinanga nazo zo souffler de vie. Foyer nangezo vivre na kimia bandeko pe bazo soutenir nga bazo ya. Na lingaki bandeko wana ba bénéficier nan
olio bandana on a ba concert na tie payant no payer ko ya nango parce que eza musala na osala ezo senga pe e kende lisu plus loin e senga ba mbongi feza la tu eto mais na obaki no bandeko oyo nanu ya ngai to kabola nanu ya ofele de façon eza teke lobby kune ko no abimaka mbala moko abandi ko beta ndeko mo loba nga obi bino bozaka bo ndeko na o Thomas Lokofe alobaka na biso Équateur ya Thomas limbisanga ya nanga na linga ko mingi oza modèle pona nga mais na zo lobaka o bandeko babanda oloba keno alingika Équateur alobaka Équateur mais yemoko akenda te alors nga na obaki no nazala na bandeko na nga nanu oyo na koli na bango ba mesana na ngai après tant to na bango nde ba lokwa appui na ngai tant to na bango na showbiz na ebi déjà que non na bandeko baza déjà base constituée déjà voilà ne na obaki no to sisa na na bango. Alors concert à Touro ezali le 20 octobre. Alors ba préparatif eza déjà ndenge nini concert Robert Mawapi exactement? Gloire à Dieu, concert eza na Kimbangu 2 bandeko bayebi Kimbangu eza na Kimbangu 1 na Kimbangu 2. Alors concert eza na Kimbangu 2 juste na 3e iri en face ya tout près à Ophelina ya Basango eza wana. Et na croisement na avenue Bondo juste na coin avenue Bondo eza na station mo eza wana et so komika na coin ya station na déjà avenue Bondo ya wana soko koti na 3e iri na Kimbangu wana tozwa direction wana mobimba toko kangata 4 avenue pour na bike bande ko ba répondre belé bo bandaki ko senga keno Nikos ndenge nini tozelaki ane oyo tozozwa te tozozwa concert alors na se disciplinaki vraiment na lobaki no nzamba pesa ngai makoki oyo ya ko pesa ngai na ba directif pona na beta concert et après na lali na lamuki na butu na opriya na oki kati na ngelobi cette fois-ci faut beta na Kimbangu. OK. Alors c'est no ba projet na ngai ezaki keno na luka sali moko boye na beta mais depuis to bandaki ne nazokoka ko tia date te. Mais après na yo yoka kati na nga na butu na lamuki vers 3h na après na oki kati na ngelobi il faut beta concert na Kimbangu. OK. En plein ndé na taki concert na Kimbangu. Donc ba préparatif est bien nzamba zo sunga malembe batu ya mitema mawa pe bazo soutenir ba pasteur o balinga nga mingi lokwa nga pe na linga bango eza na ba église msuna kenda na kena groupe mobimba na beti metozi pe lokote mais na privé même bana na nga ya kolia ndako na nga ya kolia un petit rien on aza nango na kaboli na bandeko et nde ba pasteur wana pe balobaki non en tout cas tozana ensemble spirituellement physiquement moralement tozana bango ensemble tozo. Alors concert eza le 20 concert est exactement herni concert est banda 15h ndenge to mesana ko banda to exagérer te 15h pour chara RTV non biso penya to exagérer te soki to zui retard neti ya terra bondo to bandaki 15h45 to bandi concert au plus tard 19h juste to kataki déjà. OK. Donc nga ba concert yo surtout na betara to komara jamais 20h. Ata on a betaki na salle à print na bandal to katara ndemo on a betaki na Kasavubu to katara ndemo ya Kimbangu pe na bike nzamba sangolu to kata penya au plus tard 19h to kati loba bino bobo ya bolo ba ke no to lala de to lala mais so bobi ke no to kata 20h 19h juste to kati concert na biso. Alors na mona affiche pe Jacques Azol acception na mona affiche en dehors Maman Chabani parce que za moi moko ya bana ya Maman Chabani mais choix ba invité on subatika la kesala maki sur base de quoi zaki po bosola ki bien basa na temps to ndengeni bon eza mingi ezaka bandeko to mesana koyoka neti ya José déjà za bénédiction pour na biso nyonso tout pour na Congolais, pour na Brazzaville, pour na bandeko ebele ya José déjà aza bénéfice pour na biso et Maman Rose Yandema aza mama oyo na mesana kozala na ye et na yo kaka ye pe ndenga yembaka bien et sœur na ngai Maman Arlette ye pe aza mama oyo yembaka bien et c'est aza déjà servante de Dieu oyo na yebi déjà yembaka bien et puis mon frère Gilit na cher ye déjà bato ba yebi déjà ba yebi ndenga yembaka
Et donc en tout cas bandeko na ngai bozala décider na ba invité auto invité wana. En tout cas baza vraiment kati na nkolo. Boya tokoyemba na bango ensemble boyoka ndenge bayemba. Bao boyebi te ndenge bayemba ka boya bomona ndenge bayembaka bien baza penza neloko nzambe kati na bango. Alors, il y avait une question qui m'était venue en tête. C'est vrai que ça, ce n'est qu'une partie première. Pour que tu stimules encore Bandeko. Je sais que tu as aussi dit ça même. Pourquoi on invite à Michel Mingité à Génération Nayo? Génération Nayo peut tout le monde Bandeko Moussou Bazali Neti. Na coupé cet exemple Neti ba Paul Bakenda, ba Nelson, ba Ndeti Banani Sous Bazamou Ebele. Ata ba femme Tamar na ba Enis ba génération na yo tout ça. Pourquoi tu n'invites pas ta génération? Yo peut faire ba tout na comment vous n'êtes pas en bonne relation avec ba confrère na ba concert na yo ou comment? Non, ba tunyo sotangi na tokutana na bango. Paul Bakenda ndonanga Paul Bakenda to betagi na le 30 décembre. L'année passée to betagi na veillé na Kimbangu. Tozaki na ye tozaka na biso bien. Nelson ataku tundeko na ngai ya long date. Nelson so tokutani boye totelemaka tobandi kosolola. Boyezaka ke tokoma mwa misika nde ezosala ke tokutanaka vraiment mingi te. Mais on peut moi inviter bango ezaka te. Non, ko inviter bango ezaka nango mais en tout cas na oyo nzamba tiaki kati na ngaki na bengisa par rapport ya oyo na santaki topesa na bandeko ya Kimbangu bango nde na bengisi. Mais na yebi ke ba concert ezebele ndeko nanga Nelson na obengisa ye femme Tamar tokutana déjà na ba activité ya pasteur autorité Jojo Kaman tokutana na biso déjà na yebi ke nzamba wasa ngolu ba no ezoya na bosenga ya bino bandeko pe ya tonton Espérant tokobengisa ba ndeko o nyoso tu batikali tonton Espérant sengelo mais Gilit na cher déjà aza génération na ngai na sanga yelo na tunera. Merci beaucoup. Alors, nous avançons lentement vers la fin de cette émission. Alors, Papa Nikos, comme j'ai dit, ce n'est qu'une première partie. Alors, ni nos yeux, surtout la musique, la promotion de la télévision, et puis on s'est préparé pour un concert. Il y a le 20 octobre à Kimbangude. En tout cas, toza béni. Bino boza pona ngai bénédiction nga za pona bino bénédiction nzamba batela ngana yo nzamba batela biso vraiment mukolo wana tokutana mais boza la kimia na mambo etali album kande na otaki oloba na début ya émission ke nazolinga na pesa o eza meilleur omoni mama na biso Nice ndenga bimi to bimi banjembo ezo beta etikali donc nazolinga tokende bongo nalingi te na sala eloko mo boy pona ki bomoto na ngai lokwa baninga babimisi anga pe na batala na bimisa et puis un mois 2 mois eleki donc nalingi na sala eloko eza na vision ya Nzambe kola sunganga na bino en tout cas bokozwa banzembo ya bien bo mesana déjà ya kozwa bien na bandeko balandaka biso yo landaka te orataka alors ya mbalo na invité yo yaka le 20 octobre oyo tokutana na Kimbangu toye ensemble na yo ba détails eza mingi okozwa yango epa na ngai usa to bengi tonton Espérant akoyepesa yo ba détails nyonso tu ndenge ezali. Merci beaucoup à Papa Nikos qui était l'invité de l'émission Gospel Actu Yalelo. Il a accepté tout Yambaye une émission. Je crois que Torozong Alisusu pour une deuxième émission. Torosenge Tokotournon dans le terrain. Misika puis concert. Et Kozala, un grand merci à tous les fidèles téléspectateurs. Bino Bato Botali Bisonza Mbalola. Nous disons un grand merci au studio NNK Sonore. Merci pour ce beau cadre. Donc, Olingi Osala Nzembo Kitoko, Nzembo Zanga Makwanza, Nzembo Zanga Badesynchro, il y a na NNK, et pas il y a Nerva Levo le boss, hein? Un jeune très propre, très cool, très sérieux, qui nous a fait ces beaux cadres pour nos enregistrements. Et je dis un grand merci au manager général de cette structure, Gelon Tseka, et pourquoi pas au caméraman Serge Mouno, qui merci parce que Bibi sont très bien. Zamba Salabino Bolam, je crois que Mbalasima Touzon, maintenant, la merci, merci, frère Olingo Boaka, na émission. Non, on a deux Boaka, mais Nazo, pesa merci.
D'accord, nazo pesa merci na ngai na pasteur Roger Dikwenda ya verbe divin o ya tikaka ngai te à chaque fois azalaka nanga ensemble ba polo même ba polo to lataki wana eza ba polo pasteur abengaki ngai ye moko na sengi ete non nazo sa publicité mais azo soutenir ngai nazo pesa merci na coach na ngai mama Micheline Chaban nabengaki coach parce que ba stratégie ezalaka ebele nazo pesa merci na Bishop Matwidi nazo pesa merci na mama Desi et na pesi merci na pasteur Hilaire Kachama bango ne batu bazana ensemble tozo travailler na bango pour na réussite ya concert na biso ya Kimbangu babinanga en tout cas frère Laurent bakiti maramunyo surtout église na biso muteko pesa yo en tout cas merci na bana nyo surtout ya SR na lingaka bino mingi et sans oublier ndeko na ngai kolo espace ngala bengaki nganga ya maeli tuka nzamba pambola biso bino nyonso tout okutana le 20 octobre biso nyonso tout okutana na Kimbangu. Voilà, merci. Le 20 octobre, nous allons nous revoir tous à Kimbangu Day. On va célébrer le Seigneur avec le frère Nikos. Merci beaucoup à Jacques Kalangila aujourd'hui, qui a tourné avec des conditions très difficiles. Bon, il est habitué, c'est un soldat. Merci Kalangila. Merci au Cordon Landry. Cordon Landry, au Dipro Isaac. Que Dieu te bénisse. Sans oublier mon petit Seda Cédric Nzamba Pambolo pour Moussala Kitoko. Un grand merci à mon frère Dieudonné Mpanzou, la sœur Nancy Bouzi. Je vous aime énormément. Et pourquoi pas à madame mon épouse et à mes enfants. Je vous aime énormément. Que Dieu vous bénisse. Alors vous allez nous retrouver au prochain numéro de cette émission Gospel Actu. Moi et mon invité, nous vous disons bye bye.